Bila kenda wapi? Bila zoyo kana susu te fondé. Te si déjà yé mon sénégal yemba ya bila ke yema wa musique esilié. Mais si vous ya bila kenda kata azala kaka. Mais bila ali tozo yo ka eli soutende to mesana ka koyo ka e ba décembre yango yo ba fanatique na ye belé ou ba préférant de la très bonne musique au bila s'appelle ça ko bin sa bona bané mais tozo yo ka bilte bo beta ki bakala kodia eleki inaperçu po biso bin sa charge biso bin to bin sa te kana bona ne o bona ni to bin sa te parce que edenda sa ba si mangwe bimaka na bona nete yango bin sa kati siko inos bi oyo aboya la musique ya ba trophée abi musique eza ba trophée te yende kunga yo lobini na likambo wana o innocent ndenge azalaka na déléquence en direct boye kotala na bakulutu ne le roi Bill Clinton loko la El Mara de King yo lobini na likambo te omoni petit wana ngana loba yango déjà eza biso mo bato lagisa e mabe omoni mutu musunde balobaka mususu omoni azo zika ifo tika ya zika azo ya kolela ya bile fula ngai na kuya Kishasa wana ata biloko bana Kishasa ngai pe na komela pona koma esprit lokola bana Kishasa et Kishasa to fulie et ça m'a manqué ba kulutu wa innocent ye j'entends signe de bien na biso tika distraction wana au comme déjà vous êtes des leaders le loso au salgi OK c'est mon misi ba koko Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka bolingo vraiment soke zalaka tambongo wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia Mama yo automatique ba mama la reine Omba Mokoja ba mama la reine Omba Abotama le premier mois de la femme. Bonjour chers internautes, merci mingi na confiance au bosali biso to mona na lisusu na émission na biso idéologie oyo désormais ekobanda koleka sur Zibula Meso télévision balobi chaîne ya makambu et wana na moni bongo na pesa mbote na lombango na bateau basala nga maître check na za pepele boye neti ba la reine patrona Omba na pesa mbote na molonga ni naye maestro Katesiko en direct na Bundeswana mingi lo na emlo masolo etali la musique to kozala lelo na l'un de communicateur ya Spawn Macintosh ya Bill Clinton neto kozane na ba chrétien tozo ebate bila ke wapi musique edindi ba générique na obete zo lega inaperçu etake biso toza ba pantintsango tolinga ko zuela bino ba information ya source yango tozana les communicateurs ya Bill Clinton au nom de Fondé le père na saluer et to banda siko nteke bonjour Fondé. Ouais bonjour mon ami. Fondé boni ba santé. Ouais pepele par la grâce de Dieu na si mo zo mona lola na lola parce que biso za bana papa papa bonheur quoi. Na pesi na nuye moko mo seigneur d'Angwe Bill Clinton bambo te beli sikazali na pesi famille na ye mobimba bébé Bilnate Bilian Bilif Bilson et maman bonheur na pesi bambo te beli Francisca Makoma na parler bango tout quoi oui ngape na takembango bambo te na niveau parler wana na pesi mbote na maman na ngai maman la reine Omba nzamba ba maman nzamba bilamba sans oublier na Sœur Nangai Nathalie Kalonji maman bonheur motema ya Spawn Macintosh Bill Clinton na pesi bango tumbote kobanda na Bilnat ti na petit Didier Kalonji Bill na pesi bango tumbote donc ba Bilson puis na basé belé ba fana ko la prêtresse na pesi bango mbote mais Fondé le père Bill akenda wapi Bill azoyo kana susu te Fondé te si déjà yé mon sénégal yemba ya bila ke yema wa musique esilié mais si vous ya Bill akenda kata azala kaka Namoni bongo mon vieux Serge Bambia papa social na Nenga Paris citoyen européen quoi il y a eu moi ba meilleure vie ba bonne fête quoi et moi c'est né dans Bill Clinton bana kinazali Bill Clinton a roli moi te pe ko sila raté donc Bill Clinton azana mboko aza carré makamto za normal quoi ouais mais Bill Ali tozo yo ka eli soutende to mesana ka koyo ka e ba décembre yango yo ba fanatique na ye belé ou ba préférant de la très bonne musique au bila s'appelle ça ko bin sa bona bané mais tozo yo ka bilte bo beta ki bakala kodia eleki inaperçu promotion na ba TV exaté sport na ba actualité té c'est dit à quoi ouais normalement moni biso na Kishasa to na ba procédure belé avant disque ma o elekara lelo générique eza bon on a censure donc à la télé ils censure plus autorisation bana kin ba on a la plateforme nos médias mais sur internet na chaîne na biso so beti Bill Clinton officiel Kalonji au monde qui bagala encore on a déjà comme 1 million de vies
de ce petit Bill Clinton officiel Kalonji na chaîne abiso au découvrir bakalanko mais pour les médias tous la censure et puis ça biso autorisation pour tout banda olexango do bana kin baza la kimia Bill Clinton mo sene dangwe roi a mesana ko bini sabino akobini sabino kaka po biso do bini sa charge biso bini to bini sa teka na bona ne o bona ni to bini sa te parce que edenda sabasi mangwe bimaka na bona nete yango bini sa kati siko nzeta mine bimaka na bona nete yango ti siko bini saka Fukushima ebina na bona nete biso zela la fête biso chaque jour pas na biso za fête donc chaque jour pas na biso la ta ilamba sika to ba bière to ba whisky to ba champagne to liaka soso to la ta ilamba sika to ta basket sika et en plus mikolo nde beaucoup ba mission présidentielle ya osamba kuté ya tenasi yo mo na chance ku bino mo bozolo ba sa biso to loba so biso loba bo ba o bila comme orgueil o fondé bino comme orgueil po boko ma mission présidentielle biso ku te bino mo nde bozolo bango chance bino mo bozo koma isika déjà makambezo kende. Merci na. To koma côté wana makambo etali ba mission présidentielle to zana mo lisolo na biso. Na moni petit ya Bill Clinton na ki oyeba te ko benga ya ata bébé ya Bill to mwana na ye na kombo ya Innocent. Innocent bi oyo aboya ka musique ya ba trophée. Abi musique eza ba trophée te yende kunga. Yo lobini na likambo wana o Innocent ndenge azalaka na délinquance en direct boy kotala la bakulu tune le roi Bill Clinton le roi la el mara de king yo lobini na likambo te moni petit wana ngana lobango déjà ça biso mo bato la gisae mabe omoni mutu musunde balba mususo omoni azo zika il faut tika ya zika déjà na ba début et to sala ba fiti ebele na to komisaka eteti parce que à leur époque biso no beta festival à Mani na S na 2010 petit wana zoya azo senga wana yekuta na roi à leur époque wana zana miseta bimina na Vodacom te ba voter nante azuya kolela ya bile fula ngai na kuya Kishasa wana ata biloko bana Kishasa ngai pe na komela pona koma explique ko la bana Kishasa ga Kishasa to fulie peta mo manki ba kulutu wa Innocent ye lelo yo azo abeta bilo au 48 heures 1 million de vies 1 million de vies il faut ça la musala nango. Donc il y a le bani qui osa okomi musicien populaire et beaucoup d'élections va vote sur le populaire ceux qui va vie na yo osa électricage il faut osa et c'est le la maison mais mon maison mère à leur époque vient sur un stade de martyrs mon banzo il va bimé plein ouais dans stade j'y vais dans stade plein et là c'est pas comme musicien populaire mais il y a le bini 48 heures 1 million de vies mais beaucoup d'élections yo va gagner yo de va voter à 10 000 vite mais va gagner yo. Si vous avez une vie, vous avez une vie, booster. Musique, la musique, il faut il faut d'abord quoi mérite à titre à Moussa Sala. Parce que trophée on est mérite à titre. Bill Clinton a l'air pour bêta trophée et là ça force à musicien. C'est ça. Bon yo robot ya trophée. Si vous Moussa Sala est un c'est que booster la vie il y a un moment que ça va battre personne va mettre musique sans avenir va mettre musique en nzambe sunga musique odo nzamba sungi musique obeti eyokani donc eza musique te bato yo bango plus tard eza musique mo boso to komi 2023 et sin la impact il y a un moment que papa chéri na féliciter ba vie na biso ba de roi de la forêt ba Kofi Olomide ba mo sene dangwe ba fali pour pa lelo ba ko tika ba œuvre na ba mboko yo parce que so sans papier et bêta on dit nzemba lelo. Ceux qui ont Claudie Lonzoka, et c'est le coup de Banzemba Lelo. Ceux qui ont Batante, qui ont Liputa, ceux qui ont Santé Touché, qui ont Blandine Pemba, qui 13 ans, on dit Banzemba Lelo. Il y a un monde qui a musique à œuvre. Il y a un monde qui a petit na biso ba idéologie. Donc où est le ko bimambangu pour biso de voter qui yo. Pour so biso voter qui yo te, no lingo comme ministère. Donc biso de commissaire yo ministère. Mais au balouke la biso merci pas pesa na mboa mais si il faut ndima pe baninga et c'est le ko la monde ba trophée na lobela ngol ko pona Gez maote que je sali Gez na pesa ba mbote belé parce que Gez biso de bi souffrance na yenga bana mamandule na yona si les lois ba trophée na a mérité ko zo ba trophée a mérité pe na titre na a mérité boulot na en tout cas félicitations et pas Gez oh hier répondre petit on a répondre ezaki jalousie ezaki jalousie donc atika Gez maote comme Gez a trophée na félicitations na Gez. Bonne fête 2021, quand on en beauté, aujourd'hui déjà, Ngwende na yo quoi pouvoir à Moussala au salaire na mérite. Merci. Mais Nalina pose une question encore car makambouana ya makambo etali bakulu tuna baleki pour na ba manquement wana. Nalina ye bananu. Musique, est-ce que zakaka
po na ba grand oyo bango nde ba beta ka bazala zala. Est-ce que bango ba grand wana ba candidaté que succession ya pouvoir pe que ozala que non lelo eza logique comme na ba petit le roi ba gaz fabilis ba innocent balume ba ça la fierté ya mboka. Pourquoi ba mikolo baza ko étouffer bango po ceux qui ba étouffer bango te banana ba ngeba ndo sala ba réaction bango te tel que net to mona lelo bitumba oyo te kozala Robinho na le padre Ferregola totali suna ngambu bil na innocent fali na innocent eza jalousie te contre ba petit. Te jalousie musique doit d'abord bâtir la mutu place te musique eza ka poussa na pena fanda siko ba petit ba ye ba poussi bino ba vanda te ba petit ba poussi nante ba petit ba zo luka ko poussa mais ba komi na nute c'est vrai ça oui ba petit ba zo luka ko poussa ba komi na nute parce que ba zana événement moko ba sala te est-ce que yo ga déjà innocent ba lumbe ba tie place moko boy azo beta concert ata en plein air à tonti bato au monde ngo déjà banda musique na ye est-ce batele ta concert en plein air au moni o batele banderole mo wa bete mais ba ba ute na Uganda tombe Uganda tombe wana mboka mopaya même ata biso na yo toke kuna to sala plein yo ba ngote ba mboka bapaya même ata petit nanga aza awa ake na mboka wana abinga na obeta concert batele instrument osala ka plein wana mboka mopaya ba confirmer na mboka no déplace makambeza na mboka na sala ba plein ya craquer abeti 5 fois stade de martyr akimisa bakulu na fikini ba kermesse ku ezakaye na ye wana bandimio mais awa yo mo wana makasu ndika sikoyo ata kuno seli plein ezane fete awa nde base ya musique ezane Congo ezane mama ya musique congolaise awa nde fo bani grand libulu oui na kinde fo bandi mayo le Patrick Mubenga le Bourge na kinde fo bandi mayo ba maître check baza kote oyo Zibula Meso TV balobi makambo ya la reine mbala patrona motema ya maestro Katuse kona bundes balobi awande moto idéologie ne ba faire supérieur wata dangola peselanga mbote na le président Ndombasi ya bere rouge ya Wambo na Angola bere rouge ya Kabinda soutien pour na maître check na bosanité ba ndeko na ngai Jean-Jacques Bazola na le président de Zika Buskop mais na zongi sunelo ko moko boye o pesa biso a vie na yo to mona Chaingenge na BCBG si a l'équipe carrière ne mobimba azoka ta chance te yo sala ta moi single mais lelo yo Chaitan alongwe we ranson nyama makana de la forêt a pesi Chaingenge makambu mais to komo mona susu bogi ça comment ko insulter wera to yo su ko mona Jean Tamisine arandi ko impliqué wera na ba bêtise pona nini wera na jibe baza bonne relation mais jibe zotinda bana na epo batake wera c'est dit à quoi d'abord na olobana nous mon lelo BCBG maison mère ba revisera guerre parce que dès que ça ne bunda bitumbe kabola mabala et kabola ba famille abatu et ça ma kamba minene na mboko BCBG maison mère et ba makamone sala nini et si là 20 papa chéri baza mutu moko bakoma ba massa poko kabula bangote et vena biso chanta missile atika distraction azo lobaona on est comme distraction ko benga wera faux chanteur il faut ça d'abord son wera za collègue papa chéri et j'aime pas j'espère pas que papa chéri continue chanta missile ou kolobongo afinga wera et ça ba sentiment ya musique ya kage place moko boy moni ngande mutu na sali beauté vena biso janta ba massa no tout ba leader tous les massa no ba leader et yo pe ngana benga ope leader zala mutu et lo bana kin ba ozela hôtel zo lo na télévision na internet bana kin ba ozela janta missine na balle de match azroya na cri nini janta missine na balle de match arobini sabatu nini ba ozela te janta missine lo ba mambo zo lo bana Schengen kembia wa ça fait 10 ans ata $200 pa mais na poche Schengen était Schengen a comment mataba moto a comment mataba transport mais lelo Schengen grâce à wera comme na 3 quarts ba kabele 2 quarts na wavila na place à répéter et 3 quarts ba kabele lelo Schengen a comme na rep na ebanda na koma na wera na koma propre Schengen lelo $500 mo za na poche na été est-ce que ça mabe j'entends missine yo da bien na biso tika distraction ana au comme déjà vous êtes des leaders les autres au salon au caisse mo misi be bakoko do tika eloko wana
Vientone papa chéri mdokabula bango liso raté na musique. Kalezaki bato yebi polémique o bato raté oké na boîte beaucoup ti bango mibale. Mais le bato yebi réalité wana. Donc tika distraction wana, bo travail balle de maths, to c'est la ndengo message ko binisa biso, binisa biso. Tika ko finga Vientone mtabimisa ba Bill Clinton, Vientone mtabimisa ba Frère Gola, donc Vientone mtabimisa musique congolaise. Donc comment musique congolaise a Weranson? Comme la musique congolaise, eza Weranson. Parce que le na ba koko wera ba komi ko binisa. Donc tika ko ba ngamona, et il doit s'adresser pas Wera, on s'adresser pas Wera té. Il va ko s'adresser et pas banana et ba koko Wera. Si pas banana Wera. Pour ça finir Wera faut chanter. Bina fila au sebranote, Ibratora au sebranote, so fina ba koko Wera. So so nous on misia Wera. So ba Fabregas, ba Bill, ba Lacoste, ba Héritier Watanabe, ba Frère Gola. Baza ebe donc muto za pour yo azate. Ata c'est qui si yo mais na motema yebi ye o afinga vena biso. Vena biso mdasa ke biso comme ba patron lelo. Donc janta oza mukolo oza responsable à makasi. Oza permis na papa chéri. Papa chéri za père na biso. Asutena okese na biso pa 100%. Et tika distraction wana. Bana kin baze la balle de match. Prouver bana kin babina ça fait 11 ans. Base la seconde 11 ans wana. Confrère que population confrère fanatique, babi na balle de match. Ouais, bien dit. Maloba ya fondé les pères, Molobeli Bill Clinton, je crois Lobeli vraiment j'attends sin na ndenge ya respect. Boene masole tambola ka il faut que zong ça va couler tout ceux qui ba bungi moi ligné. Tomoni mama Chalamwana ayembi nzembo ya gratitude au pays na ba réseaux sociaux et sali carton. Mais tu as un bill directement pas à côté studio ayembi maweja oyo azali ko gratifier nzambe batindi Bill Clinton to eza bill pe asala on rapport na sentiment. D'abord na opesa mama tia la mona mère bambote belé wana mère na biso mama pinda Bill Clinton parce que na musique Bill Clinton so za na deux personnes ba soutenir ga mama tia la mona na mutali boso mère alinga de fait à Bill Clinton na za na so simbie de 10h disait imito mona mama tia la mona yama kalonji nanga ya benga mwana nga bila kokote la mama tia la mona tena siko pour répondre mère té peu de respect et question n'est ma casse trop mama tia la mona j'espère que a expliqué partout nous mon par rapport à pourquoi ayembi ingratitude ayembi ingratitude ayembi yango pona muntu té ayembi nzembo na ye tanto pona bato basala ye mabe trop mais ya message osala bango bolam a expliqué yango bato bango mo na ba plateforme no sa ba télévision na ba internet pourquoi ayembi nzembo wana nasi bomona ka kitina ba justice alongi procès na ye et Bill Clinton mon séné dangwe ayembi nzembo wana pona ko combattre no match la mona de té j'espère biso mkutu tozaka nzela mona match la mona studio mama tia la mona ya ingratitude biso yemi nzambe maweja biso to dédier ba action humanitaire ya mokonza mboka 100 jours ya mokonza mboka gratuité enseignement et lelo to moni baso de moto ekoti na mboka et Bill Clinton atali nazana logo te na kopesa président de la République miena dédier ba action humanitaire na ye yango Bill Clinton ayembeli mokonza mboka na biso nzembo maweja nzambe tosadi na mito mokonza mboka na biso nzambe to kumisa ye to bondela ye to sala tout pona ye nzamba pambula ye pona ba projet azana ngoya malamu et compter pour parce que peuple ba mesana ko vivre kitoko ndé papa lo baki le peuple d'abord Maître Taylor Lubanga que Maître Taylor Lubanga que j'ai sali en présent la personne mbote belé quoi donc c'est ça Bill Clinton eza guerre te que mama tia la mona bila mi non eza pona bongote un peu de respect par mère mama tia la mona za maman na biso. C'est ça. Oui, cher internet, Touana Maloba, il y a fondé le père Boyo qui vraiment ont répondre très bien à ma question na biso. Mokonzambo kana biso respect na yo fachi béton bétonné lenga mabulu nyonso oyo ba yo wana batikela ko timo la biso. Tote ko zala wana na siège. Comment est sengo makasi donc mboka lelo yo to vandi kitoko po mboka vraiment ils ont kende malamu to komi kokoma na fin ya masolo na biso po talaka ka to zuo po pied levé to lingi to yeba opinion o nyonso ba ko tala om ko lelo ba retenir nini na tranche na biso émission o idéologie. Ouais, bana kin bana poto par-ci par-là pe bana mboka. Poto mesala bana kin bana poto bana mboka to tanga bangote bana mboka pe to tangi bino. En tout cas, moi c'est né dans Bill Clinton, albina bisa bino bozala kimia, bientôt azo mata poto. Parce que ba dozo la fo ya bile moni bino d'abord boye Bill Clinton alinga poto te.
Donc moi c'est alinga poto te. Ye mo albango fondé 48 heures na poto. Elle on a raté mon belé na Kinshasa. Mais azo kendra poto parce que azo no sala clip na Végétrine. Lelo mise munene akata ya France Végétrine. Nde bazo ke no sala clip ne parce que do sali fitier na ye. Végétrine j'espère ba tout ba embe awa emba o mena coupe la banga appelé le. Donc on a ça chanter te va comprendre na ina emba nini. Ah mauvais Serge Bambia na si on comprendre petit place alinga e maniso na yi chanteur ndé lokola ba mo sene dangwe lokola ba président faire lokola ba les king na ina ye mangonde mais comme na mo lobeli na kena ngona nenga ba lobeli dobo za la kimia mo sene azo qui est déjà poto et a koumi na ta sala 2 semaines après aye tout ça ba production ebele et lo muso bosani combat mo keza makasi awa le 1er janvier BCBG contre wawa et lo kwana na linga to 600 points suka komba moko na makasi BCBG na maison mère et les gandenge nini donc yango na lobaki fo ambulance ya pour na vie na biso tutuka luti so azongi mbango te ya pour na ba répétition mikolo ba kao de bourg za la somme yango na lobaki muni ba biloko ba jata misisi bazolo ba atika koloba guerre nde yango de lo ba lakini ba ozela ngo kwesa Bill Clinton kao na podium kwesa selo scrum kao na parce que président selo a déjà un bon séjour à Kinshasa kwesa selo kao na podium nde batolo jata misisi na kwesi maison mère donc ozolo ba wana sikoyo bana na yewe okuta sikoyo na bango tête à tête na podium donc tête à tête sikoyo okuta na roi na nsengo kudi bende 1000 faces somme donc il faut piquer donc le 1er janvier biso tout lati ba bilamba na biso bona ne ba basket à sika comme d'habitude ba sengle bou chaque club 14e makambe bandi combat de ambulance libanda pour na ba kao debout fesse maison mère fesse BCBG en tout les somme. Ouais, moi, salutation dans la bateau, Barlanda, kuna diaspora, mokil mobimba, na ndengo leka qui une émission au logique. Oh, ils allaient mission, il y a Zibula Meso TV, balobi makambweza. Mais joyeux anniversaire, na yale mvuzi Ibrator Mpiana. Yale Ibrator Mpiana mvuzi. Joyeux anniversaire na yo, nzamba batela yo, mikole baksama quoi. Fondé les pères Soda Moulongo, à Boakilo Bafler, au coup on a 5 ans. Pour moi, on a 10, mais on a 5 ans, 5 ans, Baba Kisayo. On a 5, yo qui na 10, Zama Batelayo. Et na moni bon, mauvais Serge Bambia, papa social. Serge Bambia, papa social, citoyen européen. La personne en botte belé, mauvais. Décembre en quoi. Mama Tania Amisi Massamba. Nakata ya Bela, Belgique, na personne en botte belé. Et mon vieux Laurent Depacha, Bambote Belé na Belgique, mon ami Fabrice Mangala, papa na Gradi, Motemaya, et papa na Medi, Motemaya Gradi Manitou. Fabrice Mangala, papa na Medi, Motemaya Gradi Manitou. Na peso Bambote Belé, et Junior Tonda, na peso Bambote Belé, Junior Tonda, mon condichico PDG Angaba, na peso Bambote Belé, et Gelor Mitwens, boss de boss, et Fondation Ada Idouma. Fondation Ada Idouma na pesa mbote belé et boss Michel Okito FM maison kitoko na ville FM on nous ba téléphone kitoko maison FM na pesa mbote belé na moni bongo Feliti Mbanzete Ambila numéro de contact eza plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 na pesi fanatique na ngano pe bébé nanga bébé Maclo bébé nanga na pesi bébé Marco Bambote moi c'est à Pembe bébé Maclo quoi donc on a l'IFAN ouais c'est bon tout merci beaucoup wana zalaki fondé le père site na biso kitoko comme on a Zibula Meso TV Zibula Meso Zibula tatoué donc Zibula Meso TV donc il faut mise na yo et zalaki titi et salon na bosen toza na salon kitoko Sano Panel Gérard Christian Bambote Belé et artiste Christian Congo Dima Dior ya yo pe ngona quoi. Wa cher internet wana ezalaki fondé le père molobeli Bill Clinton to komi na suka ya traiter na biso ya na émission idéologie émission ya sika sur Zibula mais sur télévision il y a la reine patronne Omba
wana bongo na pesi grand merci na équipe technique et coach kinga lelo si ma caméra nazalaki na exaucé Pascal na montage na monaki bongo Rodrigue Wawa les restaurer et puis na la reine Oma la patrona motema ya maestro Katesiko na mboka Bundes wana moni molobeli ya Latim Mwata ya Luanda na kombo supérieur wata na peso mbote belé président Dombassi main morale, sans oublier Mama Bioma, la reine de la SAP, et na Falon Okuka la prêtresse, tout le monde Sima Mikolo. Au revoir. Bonjour chers internautes, merci mingi na confiance au Bosali Biso, tout le monde dans l'Issoussou, na émission na Biso, idéologie Oyo, désormais, et Kobanda Koleka sur Zibula Meso télévision, balobi chaîne ya Makambu, et wana na moni bongo na pesa mbote na lombango na bateau basala nga maître check na za la pepele boye neti ba la reine patrona Omba na pesa mbote na molonga ni naye maestro Katesiko en direct na Bundeswana mingi lo na emlo masolo etali la musique tokozala lelo na l'un de communicateur ya Spawn Macintosh ya Bill Clinton ne tokozana na ba chrétien tozoye bate bila ke wapi musique et dindi ba générique na obe tezo ka inaperçu et tant que biso toza ba pantinsango to lingara ko zuela bino ba information ya source yango tozana les communicateurs ya Bill Clinton au nom de Fondé le père na saluer et to banda siko nteke. Bonjour Fondé. Ouais, bonjour mon ami. Fondé boni ba santé. Ouais, pepele par la grâce de Dieu na si mo zo mo na lola parce que biso za bana papa papa bonheur quoi. Na pesi na nuye moko mo seigneur dans Bill Clinton ba mote belé sikazali na pesi famille na yemo bimba bébé Bilnate Bilian Bilif Bilson et maman bonheur na pesi mote belé Francisca Makoma na parler bango tout quoi. Oui ngape na takembango ba mote na niveau parler wana na pesi mote na maman na ngai maman la reine Omba nzamba ba maman nzamba bilamba sans oublier na Sœur Nangai, Nathalie Kalonji, Maman Bonheur, Motema ya Spawn Macintosh, Bill Clinton, na pesi bango tumbote, Kobanda, na Bilnati, na Petit Didier Kalonji Bill, na pesi bango tumbote, donc ba Bilson, puis na basé belé, ba fano ko la prêtresse, na pesi bango mbote, mais Fondé le père. Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mo pepe oyo bato ba pemelaka, bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya mama yo automatique ba mama la reine Omba moko ba mama la reine Omba abotama le premier mois de la femme